1308 code à succès, code à mbongo, code à moto, Symbiosiki. Shana banane Shana You are Kinshasa, Congo, Brazzaville, Angola, Côte d'Ivoire, pourquoi pas. Na Bengisi Mokili Mobimbae, Afrique, Europe, Amérique, Asie, Moutou Oyo Bolukaki, le grand formateur. Na Congo, ya Docteur Jean Yongo, Mukolo Tonga, Abotoli Tonga. Mbote na bande konoso bazo landa biso bazo mi partout dans le monde entier. Ngayo Docteur Jean Yongo. Nzamba mikuwa kwa mabende umeli wa umiti ba inane ba 2 ans makolo na bango za ko beba na banda boyo ka mbela ona lo pese la bino ba to bana banda ko bo zitete boya rapidement tozo longola mabende yongo en tout cas ba o bana banda ba za ko buka na bomi kilisate o experience yango na moni na za un mois et demi do kona ngai zongi de na ye o ba longola fratre na komi ko tamola ngamo ya ona pese nzambe bato baza ba problème ba défaut etali tête fémorale o bazo za lokolo moko mulai moko mukuse baza banda ko bazo kanga ba vana na banda kuti ba ya na centre kadi modèle la grâce tozo bongisa yango oyo outi na tous les 4 districts ya ville province de Kinshasa et ya se okomona ba moto oyo zo kende de la peine nzela ya Kisenso ba moto ya 3 pine pe ya 2 pine otuni kaka centre tradi moderne la grâce ya Jean Yongo oyo ya mikuwa okomona référence na kombo ya station DNB en face ya bar ya pistis etalana na centre tradi moderne la grâce kokende musika te parce que ba hôpital etondi ebele na direction ya Docteur Jean Yongo ba charlatan ba komi lolenge na biso kotala bango te soko moni Docteur Jean Yongo te pardon kokota te. Film na biso ya ngoye bandi deuxième partie ya film na biso ya Putulu na Putulu avec le sexy boy Malebo Movie Daddy Cœur 25 fois champion du Congo yeyo na lobaka na kosaka te na bandaka pe na selisaka deuxième partie ya ngoyo kasi troisième partie kobima lobi to garder patience na lobi toujours scotché zalaka kaka wana yaka zalaka toujours wana na la tranche la plus suivie des films nigériens interprétant Lingala awa en Afrique centrale eza awa pana biso merci na ba nyonso bandeko banso obogota la biso libanda mboka to pesi bino merci na ba commentaire na ba encouragement na bino na ba appréciation kasi le retikali pe na bino ko sala eza lisungi parce que tango za ko sepela na likambo il faut remettre la main dans la pâte ndenge balobaka ko kotsaka loboko na poche malebo alingaka ba bon tonton na ba mama oyo songali pute zaka mulai mingi te po yango ebimaka mbango ba tonton oyo bazaka poche mulai te ngana lingaka o bazaka poche mokuse po poche mokuse mbongo ebimaka mbango oya mulai leta loboke kota na poche beta gauche beta droite epesaka mwa retard kasi na lobi boye deuxième partie angoyo lobi troisième ezali c'est vrai que tu es moi retard ya kobi makuna esika ba nigérien ba produisera mais tout à la nana lobi troisième partie et vous allez vraiment somo awa est-ce que lokola n'aime que au soit qui décision on a c'est à passer n'aime que soit qui décision oyo na makanisi ya pasi pe na c'est à mawa maman ngala go s'assurer na osala tout ce qui sera à mon pouvoir pour que na zongi soit na bon moi maman ozonga maman hey et bobechi aleli kasi yo posa na problème ya mikuwa ok wapi zwa numéro benga docteur Jean Yongo problème nyo se tali mikuwa akobi kisango
082 42 47 792 na lobby 082 42 47 792 tala bino bofani awa ndeko na bino ebube kuna bakange na commissariat depuis lobi na butu la police na lobaki yango abandi ko gaspiller mbongo wana na baboite yango bakangie pona excès de monnaie bisaki bino la police bakangie kaka likolo ya excès de monnaie wana ezalaka infraction so bamunya na mbongo ebele te nalobaki no tomi mama kambo na bokoko na kisi te ndenge salami boye mbongo wana eza kaka bakanga kende po akende ko attaquer madame Philo madame Philo ndakangisi ye te ok wana ya problème na ngate tala ata za wapi to kende to bimise na la police to forcer a biso esika ni mbongo ezali te malembe wana ko sala makambo asuka ndenge nino koki ko kende ko buka prison batu pendant que madame Philo mutakanga kiye tala kutu madame ko benga madame Philo ko bondela ye ata appel moko ko yoka aye bite yana biso moto petao yana biso moto beba te yaya dans le bien, tout binga madame Philo, tout l'impe moral, tout zambongo. Te, oh malamu bo kende, wana za camarade ya mama na bino, bo kende, tout bo binga na téléphone, bo bonde la ye. Ya, tout binga ye, le kola no ba dépenser mbongo te. Ya, bube na simi mbongo la te. Na mo totike na prison tout zambongo, tout binga ma Philo libéré ye. Yo mo ndenge ndini. Madame Philo. S'il te plaît, nabondelo na kombo nzambe. Tala pardon olimbisa. Kena la police olimbisa obimisa ndeko na biso na boloko. Na yebi ke yazala kaka bon agressif. Atam se la intention na été. To bondelo na kombo mama na biso. Libéré ye. Parce que yeka kanda ibiska mosola ngwezali. Soki loko monko ekomelie kuna na kati ya kashoana. Toko yeba te skape mbongo ngwezali comme bongo na bongo pe sacrifice mama na biso ko kendo feli kaka boye. Tala zela okokangisa no lisusu soka pesi biso mbongo ngo to abimisi mbongo comme ça okokangisa lisusu na bondelo madame Philo s'il te plaît sunga biso to récupérer mbongo te yendinga zawana afinga kingai aya finga amena senga na munduki kana sali nini kutu asala ki amekaki kutu ko bomangai ndana ko libérer te jamais ngai nako bundisa ye comme ça mbala sima akoyeba ke ngai nazana niveau na yete tellement bimana ndako na ngai madame Philo za moninga mama na biso madame Philo la bondelio na bolungwa nzambe madame Philo yoka biso mawa limbisa biso libere ndeko na biso azongisela biso mbongo mama sala ki sacrifice mbongo mama si sacrifice ponango tokokufa babola te madame Philo oza moninga mama na biso yoka biso mawa yokela biso mawa. Est-ce que akoyokela bango ye babimisi siko lokwa ba libérer yo oti la police kiti sa motema comme ça tout solo la makambo na ndenga kimia ozo monate okoki jamais kozala plus sage que ta mère koleka pe biso nyoso tozali awa te okoleka biso na bwanya te parce que maman nozaki mutu akimia et pas zala une femme respectueuse. Oui, tala maman a sali sacrifice ultime pour que biso tozo bomengo yo ozoboya mutoki asuka maman na biso wana ezana négociable tenoko malamu kele direct ali kamongo nazana makamebela ko sala mbang te kanga mbanga na yo awa respecta société makambe on zo bana to tolbel makambo donc yo zo penser nini que réunion est importante c'était nazo bisa yo tala so que zo penser que to robak sa mbongo no liango yo moko olo okuta moto ngala bino ko kotelo bonganga ko kufa moto ko tumba yo moto tumanga yi te zelanga na bisa bino mutu moko te akolia $1 est-ce que baby sibino te conséquence ni ko ya so ko lie mbongo wana ele ko fele bongo epe bolie nini concerné yo soki toko kufa soki dini soki ba ozota makolo mibale wana eza problème to tika kipenga moko tika na kumba charge na nga moko na moto soki ba kokatanga maboko nga pe tika na kumba charge na nga moko ko komela biso etali yo te mwana na nga ebube na yebi ke mbongo wana yaki déjà na condition ke ndenge eza wana après 15 ans ndenge bosi mbongo boko kufa
Et ça problème té. Mais yé bango, chaque jour ba kufa na bango. Et ça problème té. Bana kuta miki bazo bota bazo kufa. Sikozela. Nini yango zo rassurer que nous zawana oko vivre 100 ans na mokili oyo pour que boya 15 ans de bonheur. Est-ce que malamu ezatike okufa ne sengo ya bonheur que kufa mobola. Zela na ebisa yo loko moko. Zela. Ngai nde mutu na pekisaki bandeko na yo. Ba malikambo yo na bonganga kuna te esika bokoko na bisi fandaka. Noko loba lopela inoko. Ngai na bisaki bango ke okuya na mbongo wana. Alors yaka na mbongo wana. Yaka na mbongo wana sikoyo. Comme ça bakolongola bikila kila. O tukena kuchana bango. Libote na bino ezwa kimia. Te yo oza noko moko irresponsable na tikala komona na te ngai te. Nazobela mutu mususu nazolobela nde yo bitumba nazobunda siko esengela koza mopanzi nanga pona tozolobela tala mutu tozolobela awa eza ndekonone ya mwasi ofandi wana ozotala ozokotela bana kasino o bazali banda makambo bazo comprendre te tala yo ebi vérité mozolingo couvrir yango parce que soki bayebi soko kokufa dans 2 ans te yaya madame 15 ans de santé 15 ans belé que mta ko vivre bonheur assez suffisant tala 15 ans na ko vivre nyonso na kana mokili tala makambo ozolo bana yo est-ce que ozomona te na vivre 15 ans na vivre bonheur na 15 ans que na vivre 100 ans na malheur na ko lingana ngate te ozomona bino ata bozuli solo obo memengo pas Lucifer pas Satan le diable et talingate ngana ko sopa makila nanga pour que mama zonga na bomoi te rokenete o kokenete ya to kopotana wa be kokoma ya likama mbongo to bomana to ko bomana awala likama mbongo to ko bomana tala ndenge komi tala ndenge sali libota bakopotana sikoyo abukanga boye soki na mi libéré na kosala bino makili kotanga makili kotangela yo moko okosala mutelo kote ndeko nanga mwasi tona zoloba na yo pesa mbongo zolinga te kita maboko na yo awa ki eza susute awa ki eza ezali susute mama mbongo après oyo otokosalo okoyeba tala tindika brueto tala ozomona na tike toza bien te nene ola nasa yaya na bino tala bakambo ozosala ngai etala biso te eza mama mbongo okozoma papa na baboliti awa ozela basingolongo na maboko na ngai oyo nakosala bino te yo okopesa biso mbongo wana soki opesi mbongo wana te mabe kokomela yo bolongolanga basingo oyo bodelie ngai sikoyo deza bolingo tumba ngai pendant que nazobundela likama malonga likama bien likama nozobenga malonga problème eza nini yango madame pesa mbongo bibisila biso mbongo tokabola ko likama nini yango na yo uzobani nango pourquoi ozobomba mbongo yango mpona nini likama ezobomba mbongo wana moni mbongo wana soko bimisa ontelelo ozomona moto tokotumba yo tokotumba koyeba conséquence makambo yo sikoyo soki sikoyo na bimisi pe mbongo yango dans 15 ans tokokufa na biso alors nakufata sikoyo sikoyo zela malamu na yo ondima otala biso mibale ondima 15 ans de bonheur tokufa kaka lelo loba tokufa kaka lelo ngana ko côté de R5 soko bimisi mbongo te tokobwako na moto simbai toboke na moto de R5 yo nani yo nani bozwa ndeko na mwasi bolinga botombe na moto likola mbongo alors bolungwala liboso te na bwakela bino kili bomba na moto na bino wana bino banani te esilite babikisi pa manganga zela biso pe tokeluka force zela bitumbe kosila sikote tokosila na yo bien non esilite merci na yo maman voyante te osala droit kokufa te na maboko bandoki bolongwa wana hey. Merci sir. Merci na ba maman ya Suisse na bo sanité kuna na Belgique, France, Angola, Afrique du Sud, partout bokota la biso to pesi bino merci pour la confiance vous allez continuer ko pesa biso merci kasi botia biso na mabondeli pour que Nzambe apesa kaka makoki abatela biso merci na maître Blanchard Mongomba nayebi ke ozamta sika awa na mboka oyo nyonso za nango na posa koyeba likolo ya ndeko nanga po yeba ndeko nanga malamu yango oyo mbongo pe yango wana sala kopango propre parce que exactement za na posa nini
naza na pota zoye kangaye betaye sérieusement nakoboma ete si aye biso esika nini abombi mbongo wana te considérer c'est déjà fait. Ok, nazo compter sur toi. Je compte sur toi ndeko na ngai beta kopango propre. Hey mbongo tala ndenge ekomisaka bato, tala ndenge ekabulaka mabota, tala ndenge ekabulaka kibokamarado bakoko na ngai mpe banzambe na ngai ngai mwana na bino na ye. Bakoko na ngai bzuzo ngai mwana na bino na ye na pasi na motema na ye nakanda kosenga bino nakanda kosenga bino ngai nafukami liboso ya bino bakoko bangai ngai na ye liboso na bino okakanda mpe pasi ya motema na ngai ezobima na mongongo na ngai ndeko na ngai ya mwasi ya deside ayiba mbongo ezalaki ya libota mobimba ayiba yango mpe asalela yango ye moko te ekosalama te ekosalama te bino bokota likambo oyo kala ekobenga bino bovange biso esalama te nalingi boatake ye partout azali ti abimisa mbongo na biso mbongo ya bomengo ya libota soki bosaleli yango ngai nakozonga awa nakoyela bino ngombe ya mafuta ya monene kaka ndenge nalaki bino bakoko bangai bosala yango bongo bitumbelongo ya nzoto kuna ndeko mwasi atinda soki kuluna soki pe la police bakangisa ndeko na ye babeta ye kotoyo lisasi erate ye kotoyo leka ntuka mwana ntuka ye ake na ndenga soloka alobi ekosuka bongo te tala nazoyebisa yo tokotika ye te soki tolandeli bongo akotikala koloba te sika mbongo ezali nazoyebisa yo akotikala koloba ngo te me tala malamu nozala mpe na kondima nazoyebisa yo soki obomisi ye ekobeba malamu tobwakele bakoko balanda ye bokoko ekolanda ye akozongisa mbongo kala mingi te akozongisa mbongo soki azongisa ngo te akobela liboma ye mpe mbangu eske liboma ngo ebandi azobela liboma te nga pe nayebi te totala kaka abeti masasi ngai sina sapritaki nga nabangaka moto te nazobanga moto te tokokufa awa yaka na koboma yo oza liboma oza wapi te nani yango yo koboma obima mpe na munduki bobangisa bato nini yango te nani na bino mbali atindi mutu atinda mutu aboma ngai nani na toni lisusu nani na bino mbali atindi mutu aliboma aboma ngai atika makambo nozoloba na jure liboso ya nzambe soki moko na bino asali yango akoregrete ke ngai naza yaya na ya liboso awa ewuti soki mapata ebube bimisa eloko eza ya yo na bandeko na yo immédiatement noki te eloko moko ya terrible ekosalamela yo ekokuidano oyo eza affaire familiale nakangi mbongo wana te mpona nini asalela yango nakangi yango mpona likambo ya malamu mpe bayebi te akosi biso aza wana lokuta ye alingi azwa mbongo wana ase rejour ye moko abongisa bomoi ne kaka ye moko te pesa biso justice na likambo oyo bino bakoko na biso bokota makambo oyo ngai nakose repete lisusu te ebube bimisa mbongo wana zongisa na bakolo nango bokabola yo na bandeko na yo te landela ye kaka azoboya aza ndoki ndeko na biso mwaso toye kocomprendre aza motema mabe sala quelque chose pele seta libuma kwesa tema kale azongisa mbongo wana yaya zongisa mbongo oyo eza spirituel oyo tala noka koteki mpe makambo oyo zongisa mbongo te nakozongisa mbongo wana te ngai nakosasure ke mbongo wana ezonga te kosala ngai oyo nyonso lingi kosala ngai etali ngai te eloko moko te bokosala ngai lelo ekozala mokolo ya suka oyo yo okotambola na makolo na yo babeti ye masasi ya molimo omoni oyo ekomelaka bato oyo baza na bondoki ya kokanga famille evolue te enginda te moni makambo ekomelaka bino bandoki yango oyo toloblaki yango toyebisaki yo yango bongisa olingi te
ndikonanga mwasi ya na ngai na bisaki ozana posa kokufa te na biso mabondo ke koti makambo yo pesa mbongo libere mbongo to kabola tala ndingo mi comme ça kokene pembeni na ete kosimba ete ezalaka contagieuse maladie ezalaka contagieuse attaque ezalaka contagieuse kosimba ete ozomona okopesa mbongo te mbongo eza wapi okokufa pamba pesa mbongo nazoyebisa yo pesa mbongo okokoma na aveugle pamba kotelengana na mokilo yaya mbongo eza wapi yaya mbongo eza wapi lobesika mbongo ezali yaya obika yaya okokufa moni continue koboma mbongo wana kake kobeta yo koyeba buzo bani nango mbongo alibota obongo mpona yo moko yaya bimisa mbongo yaya bimisa mbongo tala yaka tu continue kolia alobaki nzambe ya mikuwa na Kinshasa azase moko kombo na ye Dr Jean Yongo olingo zwa Dr Jean Yongo pona le makambo nyonso etali mikuwa na yo problème nyonso etali mikuwa yaka na avenue de la paix juste na se ya poma tete zwa ba moto ba 3 pneus to pe ba 2 pneus oyo kendaka riflard loba bakitisa yo na terrasse pistis tango kokita wana juste na ngambu ya terrasse pistis okomona centre la grâce et pas Dr Jean Yongo mbote na yo mama na bwanya sunga ndeko na ngai depuis lobby kaka boye s'il vous plaît sunga biso azonyokwama sunga biso na lobby film oyo eza kitoko korate yango te soki courant ekei yaka na chaîne YouTube na biso ya Malebo Movie TV kuna kobosa na pete ko s'abonner o est-ce que maman voyante oyo est-ce qu'ako réussir copie qui ça y est pour 2 fois déjà si à côté lié kasi est-ce que yepe est-ce que mbongo yango soki azongisa yango epa ya nganga est-ce que kozongisa mama na bango oyo azotala ye boye ndenge nini yepe aza ko comprendre te nalobi ke bana mama leki akoyiba télécommande lobela he sokoro bondo ya borondo ya bokondo atika télécommande pour que toyeba oyo eza attaque ya gogo dana oyo eza maladie normale te et puis soki mta salobwe na zene loko moko te na koko sala pona ko bikisa yo te s'il te plaît nebi koza capable ko sala quelque chose yo zali so banzambe bikisa ngai solo na banzambe ya mabele na biso ebisa bango nangonga oyo babikisa ngai nazobunda nde po mama zonga na bomoi ondela bango batongisa lokolo na ngai batongisa makolo na ngai s'il vous plaît est-ce que ekosimba balobaki na ye 24 heures soki azongisi yango te akotambola lisusu na makolo te akokufa bongo nalobi na yebi te o kasi première partie yango deuxième partie zali koningana te ata omoni spot zala toujours wana nalobi koningana te zala toujours wana to avancer parce que toujours na système mobondo ogugu idani ngai mwana na bino na ye awa naza awa bino bozali ba protecteur ya bolamu pe ya tradition ya mabele na biso yango na ye kosenga depuis mokolo nini bino bokoma koboma royaume na bino moko bana mokolo nini bokoma konyokola bana oyo ya bino moko kana ye awa lokola mwana oyo ayebi kasali mabe te waza kobundela kaka justice pe kimia me bino bojuge kana ngai sans pourtant boyoka ngai naye ke boza capable ya koyoka pe version na ngai mais naza na faute te nayibi mbongo ya motu te nayibi pe mbongo ya bandeko na ngai te eza nde mama na ngai nde asakrifie existence na ye kaka likolo ya mbongo epi mbongo wana pe eye lisusu na condition ke ngai na bandeko na ngai basi toza kaka na droit kovivre 15 ans ya pamba soki tolobi tosalela mbongo yango alors nga na juraki likolo ya bomoi na ngai na protéger mbongo oyo na s'assurer ke mbongo oyo ezongisela biso mama na biso na bomoi s'il vous plaît naza mwana na bino nazobondela bino boyokelanga mawa
nazala posa kozonga na capacité kotambola lisusu. S'il vous plaît. Merci na ba mama ya Mitendi. Wapi ba mama ya Angola, Lubumbashi, ba mama ya Kisangani, bokene nanga malembe na koya kaka malebo alobaka sala yango soin ata ekomi ngai soki to chauffer to kolia kaka ata ekomi ngai soki o chauffer na kolia kaka awa mama ko sala losambo ako sala bencantation na bokoko ye yiwana za kopusana na yebite soki akosala nini. Merci na maître Blanchard Mongomba, merci na PDG Papi Empia na Nzamu na bosanité madame Nacha Nzobo, merci na nyonso kosala pona malebo asimbi na makolo tala ndenge pagangi agangi est-ce que makolo ngwe kotambola lisusu awa est-ce que bakoko bayoki version na ye est-ce que bayokeli ye mawa na lobi na yebite yiwana za komeka lokolo sima lokolo est-ce que akotambola na lobi na yebite zala skoche kolongwa te na lobi deuxième partie tozolandisa ngo kaka sikoyo toujours na système ya mobondo toza kolandisa ngo na pesi mbote na Oscar Maritou Mohamed Moleka ya Charity Moleka wapi Colin iPhone RDC le PDG Lucien Bata mbote na yo kuna na Brazzaville nazotambola na biki fukama pesa merci na bakoko na yo soki filme oyo sepelisaki yo to pesa merci na Hervé Lantou Métallique papa na Simona Luxi Caroline Esther Samuel Chris Beni lokola babeti ekake na lokolo epai ya nzambe ya mabele na bango parce que bandeko na ye noko na ye libota mobimbe efundi ye alingi alia mbongo wana kaka ye moko. Est-ce que c'est vrai pe alingi vraiment alia mbongo ngo ye moko na lobi na yebite to pesi mbote na Oscar Maritou mbote na yo mama na bwanya sunga ndeko na nga mwasi akomi na eta o banda lobi uti koleka azo nyokwama s'il te plaît. Est-ce que bakosunga ye akobika Mohamed Moleka ya Charity Moleka mbote pe lo sako ezwami bino esika ezwami bino tala kowela na mbongo ya famille elongwe ya kobomana ekomi ya kobwakela na maladi kebakao conflit ya mbongo ebongola kabondeko na biso te ebele bakoma koloba singa famille ekoma nango ya ba chinois soki ebendani lelo ekatanaka singa famille atandenge nini ekoki kokatana te oyo mama ya bwanya atali boye amoni nini soki pe manganga soki pe mambikudi soki pe mangunza oyo ezali maladi ya normal te oyo ezali bonganga nde babwakeli yo oyo ezali kanda vraiment ya kukuidana et puis nasana eloko moko te na kokosala propos nango te mama na ngai salelanga quelque chose nayebi koza capable kosala quelque chose yo ozali mwasi oyo banzambe bayokelaka tala solola na bango tala sala ke bacomprendre que ngai eza te ke nazobomba mbongo nazosala nde effort pour ke nazongisa mama na ngai na bomoi balibere makolo na ngai batika makolo na ngai kimia. Est-ce que bakoyoka ye nalobi nayebi te awa nga mpe nakangi pema. Est-ce que bakotika ye est-ce que bakoyoka topesi bayokaki kala est-ce que makolone ekozonga nalobi nayebi te topesi mbote na Colin iPhone RDC mbote na yo le PDG Lucien Bata kuna na Brazzaville mbote na yo tobosani pete le PDG JC Feignant kuna na espace Feignant na poto na Brazzaville kuku idani kai mwana na yo ngai yeyo naza awa kai mwana na yo zali mobateli ya bolamu ya kati ya mboka na biso yango na ye kotuna bana mokolo nini okomi ko détruire le royaume na yo moko bana mokolo nini depuis quand
Depuis quand? Okoma konyoko la bana na yo moko. Nga naza. Depuis naza mona muke. Nebi ki yotambola kana bo sembo. Pe o juge kamalamu. Mais ngai o juge kananga sans pourtant oyoka. Ngai. Nebi ki mokonzi aliaka nyama mato imibale. Yo nga pe na yo yoka version na ngai. Nga na yibi mbongo ya moto te, na yibi mbongo baleki na nga te. Ezalaki sacrifice oh nde mama na nga asalaki na existence na ye pour que mbongo ebotama. Parce que mbongo nga bondoki pe eyaki lisusu na bacondition ke ngai na bandeko na nga basi tokovivre kaka na mokili oyo 15 ans ya pamba. Et puis ngai na juraki likola bomoi na ngai na protéger mbongo wana na s'assurer que mbongo wana ezonga po ezongisela biso mama na biso. S'il vous plaît. Ngai na ekobondela ochiko obudu. Ngai na ekobondela ochiko obodo yokelanga mawa. Bino bakoko babiso nayebi ke mabe ezali me nasali mabe te. Po juge nga na mabe na nga moko. Est-ce que bakoko na ye bako yokela ye mawa to te? Nalobi na yebi te kasi natunaki motuna yo soki ozalaki na kati ya lisolo oyo est-ce que okozala mopanzi ya maman to pe okozala mopanzi ya bandeko ya basi? Est-ce que okokotela bube? Parce que maman ye moko na volonté na ye moko ndakindaki ko se sacrifier pour que bana ne batika na bomengo. Mais si ma sacrifice na ye panganga lobi bomengo ngo bako vivre nango kaka 15 ans après bako kufa bandeko basi balobi liwe ya kangonga nyonso soki bako sacrifier na bango 15 ans pour que bakufa na bonheur baza d'accord parce que moi nakuta bébé abotami lelo lobi akufi bongo bango qu'est-ce qui assure que bako vivre plus de 15 ans? Hey! Awa coucou Dani à répondre est-ce que à toi c'est ma kolo na libela to pe asa kopé ki saye na lobi na yebité. Clarisse Bofo ya kuna na Delvo mbote pelo sako na yo. Fan zone de Malebo movie. Merci na accompagnement na bino partout ezomi bino na pesi bino merci. Tozila kaka fait à 4 ans tolobi mbula oyo pour tous les komata makala nde kotikala parce que kozala somo et kozala elengi. Nazo tambola le natamboli eh nazo tambola encore yepe ndenge azalaka moto nazo tambola fukama tepesa merci na bakoko bayo oh biso nyonso tozalaka boye okomona mwana ba jeune prière poizo diplôme d'état metango kaka komona code na chombo ye wana mbango na coin aweleli na ye poudre aweleli masanga aweleli kokanga place na terrasse olea kanga ba église pona mikolo oya sala ki pasongisa merci na maboko akolo nzambe ma Sophie saki yango lisusu yango ezongi ma Sophie o azo comprendre te ndako na ye moko akota kabimaka kaka ye moko nani achelie saki yango likolo ya mesa bubeti ndenge nini okoti na kati ya ndako na ngai te yo moko si okomisaki ngai elima mopaya pendant omemaka mama na ngai pour que amipesa asi sacrifier pour na mbongo nakoma banda mokolo wana elima mopaya ndenge nini kozongisa mama na nga na bomoi banda koloba kaka sikoyo banda koloba macheti akokata ye moto etalinga te soki komema nga na prison to te nga na kokata yo kosenye lokola soso soki oyo explike nga te ndenge ezongisa mama na nga na bomoi banda koloba sikoyo désolé koboma nga te nakoloba s'il te plaît nakoloba mwana ngai nakoloba papa Simon Landu motema ya mama lisi futi parce que kaka na 15 ans ya ko se rejoindre na mbongo wana nokite après wana bakokufa nini te panganga mokonzi ifana koyebisa ye avant kakota na cercueil sikoyo poko zolo bango sikoyo pendant kaza te nzambe na ngai 15 ans de vie 15 ans de vie soki
ba rejeter sacrifice wana et que ba kozonga sango mbango monte après 5 jours wana ya kozonga na bomoi. Est-ce qu'on l'a dit deuxième partie à condition ce qui 5 jours ba si mbongo wana te ba saleli yango te alors yé ba kozonga sa na bomoi. S'il te plaît kobo mangate s'il te plaît maman na yo akokene pe kozonga lisusu na bomoi soki bo simbi mbongo wana soki bo simbi yango te pendant kaka 5 jours akozonga na bomoi eza possible. Merci na ndingo bandi kofungola motema noki te nde na kataki yo moto kala oyebi kenga nazalaka mabe sina beba mitala yo poza motema mabe malamu ezalaki osunga mama na nga na bo mengo yo ozalaka nango yo ndimi ase sacrifier na kisi na soloka mpo na mbongo yo kotikala kozala susu moninga malamu te mpo na mama na ngai oza motema mabe. Merci beaucoup na ndenge lobi nga vérité kangam nongo na yo nano si okomi liberté après 5 jours soki mama na nga zongi na bomoi te ngai nakozongela yo awa nakozongela yo. Hey, est-ce que ndenge eza kokende boye nanya kolonga 5 jours basimba mbongo yango te kasi akotia yango wapi kuna ibaleki pe bakoluka moto encore dollar ndenge betisaka motema. Ata oza motambongo soki omoni dollar yoka ndenge motema badilaka. Mbongo mobimba soko ke changer yango bakotala yango lokolo autopsie bakobalola yango lokola scanner. Nzoka mbongo pamba soki ezata na mwa apota yango pezaka na kisa kobikisa apota yango te se bakata mbongo. Mbongo mobomi mbongo motongi salake na bomoi na yo mbongo ezala élément plutôt ya kotonga ke élément ya kodétruire. Kasi na lobi boye mpo na yo maman yo pe papa oza kolanda biso baventre eza konyokola yo bainfection esilaka te ata okenda na bacentre bandenge na ndenge ozolobi kote zwa adresse na kopesa yaka na avenue Bomboma numéro 7 bis na commune ya Kasavubu. Est-ce que l'andi na lobby avenue Bomboma numéro 7 bis na commune ya Kasavubu référence station Bongolo. Maman Bimi et Boubé maman naza vraiment désolé naza réellement désolé neba kite ke mbongo wana ekoya na condition motindo boye neba kite ngai neba kite ke ekoya la bino likama ke bokufa après 15 ans ngai naibaki ke nyonso ane kozala bien pe kobatela bino pe kopesa bino esengo naibaki te ke ekoya na mababe naibaki te naza désolé mwana na ngai nasala erreur moko ya makasi erreur moko terrible naza na posa kozonga na nga na bomoi nazonga na bomoi ebube ko permettre bandeko no ya basi te basimba mbongo wana bango bazana trop jeune pour que bakufa dans 15 ans. Maman, maman alimwe. Maman. Mbote pelo sako na yo boss Ibra Banque Centrale. Malebo a lobby sala yango soin ata e komi ngai soki ba chauffer tokolia kaka. Boss Ibra, merci. Et c'est qu'à Zoami au Malibu à Pession Bote. Ya Willy Moucheni. Mote na yo et c'est qu'à Zoami yo. Te, to senga excuse te. To senga excuse te. Ok ne bongo. Yo, wana pe zako ya. Lisolo ya mbongo. Bato bako bomana awa. Merci na maître Blanchard Mongomba. Wana ba kotala ye baso comprendre te ngape naza ko comprendre te ninye za koleka awa tala bandeko ya basi ndenge baza ko bomana obande ko tambola depuis mukolo nini ndenge osali yango nayebaki yango déjà nayebaki yango donc ndenge ke wana oke ko somba bokoko bikila na mbongo ya biso fale tokabola
tena biso moto ko tumba yo soki opesi par na biso te mabe wapi mbongo etikali tala okokolia mbongo wana yo moko te okokolia héritage wana yo moko te tala soki nazotala bino mibale bomingi nazomona perte ya befort ya mama 9 mois libumu falaki abwaka bino bozo sepela mama tikala ya kokufa libela pour que bo sepela na mbongo bozo bosa na ta conséquence ekoya na nsima ya mbongo yango ngai nazala kozonga nakute na mama azolela azobondela ke asalaki erreur tosunga ya zonga na bomoi lokuta lumvunu oloba nini ko yomonaki molimo mama na biso tokoma baaveugle yo oloba nini omoni mama outi soki n'importe où okoloba na biso buzoba pardon koloba na biso makambo ezanga ntina boye te omona mama omoni mama wapi yo omoni nani prophétesse yo omoni mama outi komona mama tala nga nayebi style na yo nayebi façon de faire na yo nayebi ndenge okendaka na makambo yango omoni oyo kosimba te na zoyebisa yo omoni mbongo oyo ebube esengeli obimisa ngo il faut bimisa mbongo wana ngai soko bimisa ngo te nga moko nakoboma yo mpe nakokende komifunda komitika na la police bokanisi nazobanga kokufa poto penser ke naza na posa kose rejour na mbongo wana nga moko bongo soki mama kasi azongi na bomo ya après 5 jours bokoloba nini bino mibale nde bokoyeba mpe bokocomprendre ke naza plus intelligent mpe plus sage ke bino mibale naleki bino na mayele te zela nanu ongoloba nini par là que mama kozonga na bomo te soki mbongo wana esimbami te pendant 5 jours mbongo wana ekozongisa mama na bomo mama kozonga na bomo ekobongwa na mama wana exactement oyo nalingi na sala alors mutu moko te akosimba mbongo wana pendant 5 jours wana mutu moko te est-ce que zoka buzoba na ye je pense que ça quand même tabayele ce que mutu mona mwasi oyo kaka alimpio moral pe ndimi ke ya moni mama pe ondimi ke ya moni mama akufa kala sikoyo mama azungi na bomoyo mama oyo akufa akenda akomaki deja mbongo yaloba ke amoni mama ke mama siko alamka lisusu asonga na bomoyo ke aboyi ne susu mbongo te sikoyo pozo ndimela ye ozondimela kwani film mama lebo omoni film mama lebo o totali tokobandela lobi te buzoba tala yeko simba te na yo bitoko simba te ngana toko boma na moni mbongo wana okobimisa mbongo wana biso nyonso tokabola ngo moto na moto azwa parti na ye nokite ngani na yo toko boma na awa na ndako yo buzoba toko boma na awa qui a tort qui a raison des fois na kata mabota soki bozana yaya moko ya mokolo bizarrement toyokelaka kaye mingi parce que nzambe apesa quand même ba instinct apesa mwa ba don na ba ya mingi ya yambo okata mabota papa nganga tozana ngonga te soki mbongo wana esimbami te pendant 5 jours wana ngelo bake nyonso esili ekozonga mama na biso ndenge ya na biso alobi biso tozana posa mbongo wana te panganga toyoka yosalaka makasi yo betaka makambo dada okokosala kopango yango tina toye awa po toyoka sango na yo so ekoko assurer biso esika kaka mbongo ezali tokobongola bomoi na yo nyonso kozala ngo posa tokopesa yo na bilima no tokopesa yo tokosombela mituka tokopesa mabeli nazoyebisa topesa mutuka nganga posa mutuka ata mutuka tokopesa ata bilima ne mituka tokopesa bango tokopesa yo yebisa biso kaka esika mbongo eza yebisa biso esika mosolo ezali boza na posa koyeba esika mbongo ezali oui toza na posa koyeba yango ntina ya boyei na bino awa na temple na ngai oui exactement boloba njenje kereja njenje kereja machina kwakwara achuma kwakwa atuma oyo komokomisa bango lokola kizengi bolimbisi nga moko pena seka nano tala degre ekomisaka bato bonganga eza eloko mabe bakosakana na yo makambo so kosala lokola mwana moke lokola otanga te lokola oyebi mpe loko te na mokili nyonso wana kaka mpo oke mopanzi ya mabe mopanzi ya malamu eza mopanzi ya Yesu Kristu kebaka na balia mabota biso soki eloko ebungi tokendaka ngambo boye tika landa nzela Yesu Kristu
olobe le côté panganga oningisi kaka nzoto nini yango ye ndekondo mwasi ça vraiment désespéré trier baki kombone boube boube en tout cas ça muta ba trouble on a luka makambo ya zo sala nyonso eza possible pour que s'assurer que maman na bino zonga na bon moyen yango tina azoboma mbongo wana parce qu'elle a tellement désespéré wana kaka oyo nyonso yo moni yango wana nando bat na yebi to yebi kende ko na désespéré ata pe muta trouble to yebi déjà mais yo tout ça na posande bisa biso ne sika mbongo eza ko bisa biso te kende ko na biso mwasi aza désespéré parce que mutu nyonso atake luka makambo pe désespéré wana biso nyonso za bongo wana bwa kizeke soki na sekango ezolo banini biso nyonso tokotala kaka merci na bana makala ngaba bozonga lobi na pokwa na koyebisa bino te pourquoi musika toza na posa sikoyo pourquoi je peux zonga lobi te tokende to ni nango tungisa bino ni nango tungisa bino comme ya kanda te boye kaka na temple na ngai wono ko tijenga ni nango ndenge ya sala musala na ngai to be sala musala na bima kende bozonga na pokwa nango sala tu nango sebnes kambongo ezali siko bino bozo forcinga kaka lelo tala ko pe bananga na bino on sala biso côté ya unganga te ya basola kana nganga te zela nanu a répondre nanu na requête na biso te tokene bondinge nini tala soki bo bimite boko bima maboma awa na pele maboma ya bala bango tala bango wana kwe balingi bakoma ko swana nanganga maman mabote eza kotungisa yo ozoluka mwana lela basanye pasuka yake pa docteur Jacques Vasila na avenue Bomboma numéro 7 biso na commune ya Kasavubu basana nzela bazo ya mbangu bato kinesika yo bomaki mbongo na nyango wana na lobi voya oyo bande kuna basi bakindaki kokutana na yiko ya yebisi bango esika mbongo ezali kende mbangu liboso te bango bakoma avant yo ayebisi bango esika mbongo ezali kende liboso te bango bazwa mbongo yango Nzambe Malebo Mouva prometa Kibiso ma production à cinéma effectivement fin avril debima tokobana déjà kolanda via ba réseaux sociaux pe awa na télé ba extrait ya ba série na ba long métrage au biso to sali na compte ya Malebo Film Academy na lobi cinéma mabokete théâtre te kimango boteo na lobi cinéma totikala kosakana ba terme mosusu yo koka Malebo lobi cinéma yo zongo ba jeu pour que la cinéma tika kosakana ba terme naza cinéaste de formation na Hollywood tika ba luenge soki Malebo abia sala boyo pe mbango sali soki na lobi na lamba fufu yo po ke mbango kolamba fufu tika o yangana kindaka nango malembe biso tolobaka o duro jeje ni suru o duro jeje kolanda Malebo mbango teo punzela na tambolaka nzambe nde atambusaka ngai makila Yesu Kristo nde etambusaka ngai yo soki na salibwe yo po salibwe na lobi tika o awa papa nganga yeyo aye kuchumula esika mbongo ezalaki est-ce que réellement esika mbongo ezali yango yo tala banganga bakoma miyibi ole plutôt ayebisa bandeko ya basi esika mbongo ezali ye moko papa nganga ayende kozwa nzete aboli nzete na moto ye wana mbangu te zonga yako za mbongo stupide pourquoi okini yako za mbongo ngo kizengi nazo blame na ngayo teo na blame nde bandeko na nga basi po bandimela kiyo kizengi nzoka papa nganga alingaki ye moko ayako za mbongo yango mosolo yango merci beaucoup maman wa bolingo mama abonya na si mbongo yango alors malamu na yo obima mboka oyo immédiatement na mbongo wana obima mboka oyo obima otikali na 3 mois lisusu ya kobunda pour que mbongo wana esimba mate 3 jours otikaka na 3 jours j'allais dire pour que maman na yo azonga na bon moyo alors 3 jours de plus wana et kozala facilité pour na yo
yango na suggéré yo obima libanda ya mabele oyo eza ko provoquer yo pe ko telemela yo. Tigre abanga kasima te soki ayebi ke na sima danger ezali ata aza nyama makasi ngana ko gagner bitumba oyo te Ebube Chuku na souhaitons le meilleur Ebube Chuku. Awa balobi pendant 3 jours ekolanda ekoinda parce que escal kaka 3 jours pour que maman azonga na bomoi kasi kuna bandeko ya basi pe mitema si ebebi balobi pourquoi maman zonga na bomoi ba continuer na bobola ekosimba te moto na bwanya biso tozongi tala motema na biso zo badila motema na biso evandi kimia te to vandi pe ozolo beloko to baki tozonga tala ngana bien spécialement ngai ngana ko sepelisa yo soki na simbongo wana na ko soutenir yo tala comment mutu akokozwa mbongo ya libota mobimba akima na nkaka pona ye moko ezo betisanga mutu yango multi network awa pour que yo pesa biso solution tala toza désolé na ndenge sila kimbala suka to yaki awa ye bisa biso ska mbongo ngo ezali sunga bisoko panganga tchana si boma moto te bino boza tellement chanceuse en tout cas bino mi balé boza vraiment chanceuse na ndenge boye ananda kunanga na ngonga oyo te boza vraiment chanceuse ke ndenge sali awa ngai nazo sepela joyeux anniversaire na ngai parce que soki te ngai ndenge na nyokola bino et puis yo ndenge na komi sota mususu ntaba yo ngo komani boza chanceux parce que les anniversaires ya mama nanga na ngosala bozo bate donc bino boyana kata temple nanga bo finga ngai pe bo kimabongo limbisa biso te pourquoi boko finga ngai te to ko fingo te tala eza ndeko nanga azara motema moto azara motema moto bongo moto ngona ko akotelisa safu awa te tchana se tozala ngo pose ça juste yo la kisa biso ska bongo ngo ezali biso to kende ko zwango toko yako bikisa bomo toko bongo la bomo na yo ko sepela toko katelo para monene borela nga dollar na za biso dollar wana franc congolais na France fate na nerate dollar américain dollar canadien te to mona melongi ma Franklin na Washington OK bokende nazo gêner nan OK tant na ko si ça gêne et puis na ko sabino skani mbongo ezali bozonga dans 3 heures te panganga tala ko sala teke nazongela humeur na ki na ngolobi awa pourquoi sala kabiso kaka boye siko to ki liboso te tozonga na pokwa tozonga siko na pokwa ozonga suto kene susu tozonga dans 3 heures siko to on rappelle 3 heures on va tozonga après 24 heures tozonga lisu tozonga to kene tozonga perdre temps donc bozoka ngela ngai te panganga tana c'est ça façon na koloba te asomatisela nga mungongo azotombokela ngai te za lolenge na ya koloba te malamu na ye akitsavu na se ngana sanganga ya so bananga bongo nakoko sale mabete nakoko sale mabe panganga tana se shayo pitika koloba ko munoko ne toboka uzaka munoko gilette tala likolo na yo ni nazo bikisa yo parce que ça na caractère moko malamu et puis oza simple et puis oza célibataire te tout mamba célibataire na nini OK c'est la casse c'est là le bac pom yo pe le bac pom ya lo bate te na lo bandingo na lo bango ndingini tala ndenge komisi bango nalobi ke bana mamaleki akoyiba telekomondo lobela ye sokorobondo ya borondo ya bokondo atika telekomondo pour que toyeba tala tango zokoma na ndako avant bokota na ndako wana bino mibale esengeli bosimbango malamu boyokanga bien parce que soki bosali erreur mabe kokomela bino alesimbuki no panzanga sango te nganga zanga fo ay bosala msala bien te bokanga bien na zolo bana bino liboso bokota na ndako maso bokoti lopango na bino mibale botelmesika moko bosimbango ensemble bolo bango ale bolo ba pom lo ba loko pom kadi bon kadi bon bino mibale bokolo bango 3 fois bino mibale liboso bokota na ndako tango bokomona ye nazebisa bino eloko ekokanga na elongi na ye tala moni tango bokomona ngo 3 fois bobandela kaka bang padi bon est-ce que bokinga malamu toyoki dan ndongo yebisa biso bankambo tokokanga la moto siko yebisa biso siko zo perdre biso temps apo tobondela ki tala tokei wazo l'excepte temps pamba tala mona mwasio monoko toboka monoko gileto tala patience nanga komo na mundelu
comme na suka. Merci Nabino Banso. Et si ka ezomi bino, kasi soki film eza ko sepelisa yo, ko mela biso na se, yo pe partenaire, ozana article, ozana programme activité, topé service, olingi to sa la promotion, benga kaka numéro affiché na se écran, mais avant ko benga zela filmer si la. Zo déjà numéro ya Malebo. Ninango. Bango mibale bakangami. Nanya bimi boye. Osala yango te. Osala la bonganga contre ndeko na bino moi cité. Bino mibale boza na futur moko ya bien. Boza na avenir moko malonga. Botika makama mbongo. Po mama na bino zonga na bon moyi. Parce que pourquoi bolingo bon dima cadeau e ko zo bon moyi na bino après 15 ans. Yo nani? Wa ko yebisa biso nini tozala ngo posa ko sala. Yo nani no pesa biso mibeko. Ya nga moi si. Te ozo mona teke skin to yokaye. To yokaye peut-être t'as na raison. Ya maluba azoloba. Raison ya za nango stupide. Ya makamni nango. Quand tu pèse sur moto abimi. Te boyokaye te. Bo sala tu bo zambongo. Maman na biuna se sacrifier ki pona mbongo bomengo bino bozwa. Bo sala kisi contre ye. Solo ka contre ye. Bo sala. Bo tikali na ngongo muke. Nokete bino mbale boko kufa lisusu. Tika bango. Bazwa décision na bango. Te yo pe tika bango. Bazwa décision na bango bango moko. Likende. Yo pe kende. Est-ce que vous comprenez wana? Bayoki nganga. Bayoki koto Angelo Apembe. Koto pe bayoki Elima ya mwendo. Nani bako yekola? Nani bango bako yokela? Tala. Ya comment combattre biso bubaye na force spirituelle. Te ni ngozo comprendre te. Vous ça comme spiritualité. Pas il nga spirituel. Te. Gayi muto na bifi spirituel. Gayi ezedi bia batele mila kangate. Te. Ba ko sala ngate lumbala nzela. Lumbala nzela. Ni nyango do sala bino boye. Yango na lobaki na bota bana misato kaka ya basi. Oyo problème tonini. Chance nzambe apambolanga pe na bana mibali. Merci na lobi te ko bota kaka basi na libote za problème. Na lobi ngai malebo bana misato kaka ya basi na bomo inanga na bota. Na lingaki na koko supporter yango te potala bango misato awa. Basako bomala. Babi mesi bongangango. Awa la moni ba mama ya Delvo. Ba mama ya Mitendi. Kasangulu. Kinshasa! Kolela na bino esili. Pona ba problème nyoso. Oyo etali bongo santé. Grâce ya bandeko ya Congo Nature Santé. Oyo baye na traitement naturel. Avec le docteur Jack. Awa, ba maladie lokola infection chronique, douleur ya ba ventre, oyo si la kate, et pas ya mwasi tope mobali, ba règle douloureuse, prostate ya sorte nyoso, faiblesse sexuelle, impuissance, hémorroïde ya kati to libanda, bazali kobete yango dada. E bongo pona batu oyo babotaka te, ezala mwasi, ezala mobali, awa soko ye bakobenga yo mama mapasa. Bokanisi esili ta pona miom na kiste, awa bazali kotraite yango sans opération, venir okoleka na opération te, kasi okozwa kaka traitement pe ozwi lobiko na oyo ya sir. Naza Dr Jack nazo œuvrer na médecine naturelle. Professionnalisme nanga ezali beaucoup plus maladie interne. O nyonso eza maladie ya kati nde yango professionnalisme nanga. Normalement o nyonso tu aokaka passe na libomo. Mwasi pe mobali. Douleur au bas ventre, douleur au ventre to koloba mondenge wana. Kosala toilette na passe to bengo colopathie, maladie ya mitiopo. O e babengi maladie ya papa ya prostate. Eza spécialité na biso. Ba infection nyonso o boyebi infection ya poumon, tuberculose, asthme, bronchite bronchique. Eza ba infection obstétricale awa. Sinusite. Ba infection urogénitale, eza ba infection obstétricale. Tous autres traitements maladie nyonso ya opération, tout traitement sans opération, kyste, myome, appendicite, hernie, tous autres traitements sans opération. N'est pas spécialité na biso ngwana to sala na médecine naturelle. Botuning adresse Congo Nature Santé avec Dr Jack ezanango musika te. Ezwami bongo nature na avenue Bomboma numéro 7 commune ya Kasavubu, référence
station bongolo oza mobimba oyo wapi na Congo Nature Santé guérison et comme rendez-vous awa jamais rata nazwi lobiko na ngai Centre Congo Nature Santé, traitement avec précision, prise en charge assurée. Hey yo, oui 1308 code à succès, code à mbongo, code à moto, Symbiosiki. Shana banane sana Shana manana mayana saka Dibi diba dia dudak